doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ezali uniquement Tokolobela Olive Lembe. Olive Lembe Oyo Boyebi, moi si à Kanambe, ex-première dame. Nakanisi bozali sans ignorer te batunyo surtout nakanisi ba si balanda kiango bo moni déclaration asalaki kuna na côté à Katanga alobi ke peuple congolais et sa confiance na mobile na ye Kanambe donc ba pesa ili sous chance azonga na pouvoir aya ko silisa musala oyo asalaki parce que yesoki à promettre à réaliser canabité ce qui ba réalisation nini o ya prometa ba congolais o ya réaliser to yebité donc avant to banda lelo vraiment to beta cité na yebisaki bino yango déjà na live à lobby tozalaki na putu de ya lolo na yebisaki bino déjà bozala ko sepela parce que 5 minutes lelo ya la musique bokoyoka ba révélation moko sur Olive Lembe oyo nanu boyokate. Vous voyez que 5 minutes, ils allaient pour éducation civique, ils allaient donc mission auto ça investigation beaucoup yoka makambo maman wana to benga maman parce que tous allez na moi il y a ba droit de la femme azali maman moko ostentatoire azali maman moko asalaka masolo na calcul po balobaka loboko a moi si epesi ya mobali e monate. Mais au monde azo kaba ba caméra bazali au monde muta kufia ye azolamba fufu donc ba makambo belwane zali donc ezali po na komila ki sabatuke azali mutu malam mais en vrai azali mutu malam muta azali mutu mabe na ko la ki sabino na ko démontrer yango na kati ya émission oyo avant to kende na mozindo ya masolo na biso alelo parce que lelo donc Olive Lembe a manqué peuple congolais. Et Olive Lembe donc a sakani na peuple congolais donc ceux qui sont bomaka na gansi tanga zolo ba makambo na mbela koya kufaki comment akoki ko se permettre ba sali 18 ans yekuta zalaki donc mieux placé après ça conseil parce que moi ça ko pesa mobali conseil donc aya le loi rolobake mobali na zonga donc pour ba continuer ko sala spoliation ba spolier biloko yo fatia zo sala ke azua bango ba ya ko zongela suma solo na bango donc na tchelibino boyoka bato bayebi ki Swahili tozwaki traduction boyoka oya lobaki pour to continuer na masolo na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Nitabalomba kitu moya kwa kuklotire lengo yangu. Mumpatie Joseph Kabila Kabange confiance yenu yote. Kwa sababu najini anaistahili. Ni Mungu mwenyewe akikupatia neno yake, akikupatia promesse mpaka ataihonore. Akisema neno maana yake anaiheshimia na ataiheshimia. Na insister tena mumupe confiance, hamutakuwa déçu puisque muko na mapreuve ya kwamba ndani ya ile façon yake dans le nationalisme total, le patriotisme yenye na caractérisé dans un esprit révolutionnaire,
chini ya vision ya autoprise en charge dans l'organisation totale ya kila kitu, anamerite confiance yetu sie wote na nchi yetu yeye iko na ile nguvu, angali kijana iko na nguvu na iko na akili nyingi na iko na sagesse nyingi, ile upendo ya nchi yake ya kuweza kuikaisha, kustabilize vitu, kutumikia nchi angali kijana zaidi kwa ajili ya kutumikia nchi yetu, kuendelesha majengo yenyewe mpaka alishaanza. Bino moko boito landa alobi na Swahili bato yo bazo comprendre ki Swahili, donc en gros donc résumé de tolobi azo senga na peuple congolais ba pesa confiance susu na kanamba zongisa azonga na kati ya ba faire, donc pour ye ce qui a promettre à salaka na éviter ce qui promesse nini, donc tozo développer masolo to la sabino qui motema mabe ya mwasi wana, donc mwasi wana parce que mobali na kanamba zaka étranger, mais surtout tali na ki motema mabe mwasi wana leki kanamba na motema mabe na ko développer bino yango sikasiko. Donc avant to développer émission na biso lelo tozali vraiment ko présenter ba condoléances na biso vraiment le plus attristé na 75 personnes oyo ba congolais bandeko na biso ba kufaki kuna na Lualaba boyebi train et derayaki ezalaki train moko ya marchandise, mais batu ba kotaki ba fodaki, donc ba clandestin ba kotaki na train ya marchandise, donc vraiment et sali mawa et déraillé, donc 75 personnes bakufi, donc vraiment na famille ba bungisi bandeko na bango, donc boye bake Cléboa original, donc équipe technique mobimba Willy Kunda et Dino Image Panza Sango ya Congo toujours partager peine oyo ezali nabino, donc vraiment tozali vraiment ko présenter ba condoléances nabiso le plus attristé sikoyo tozonga na masolo oyo ya Olive Lembe. Donc Olive Lembe nakanisi azomona ba congolais bazoba, donc azo manquer peuple congolais, donc aye penza, donc azomona makambasa 18 ans basali elokote aya ko senga ke peuple congolais apesa susu mobile na chance po baya ko yiba susu nde babando yiba ba spolier babiloko bango ba ya famille na bango bima ba spoliaki, donc o tozali ko récupérer, donc aye ko se permettre à l'obake mobile na ya zonga na pouvoir bazongela ba faire na yebite na ndimite peuple congolais o ya siko ya Félix Antoine Tshisekedi na ndimite ke congolais o penza azali vraiment ya makila o ya za penza na susi mboka e poussa na liboso, donc akoyi kondima makambo Olive Lembe ndenge ni olingi mboka vraiment ekende liboso te, ndenge ni motema mabebo mboka ekende liboso te oyepe na miso, donc campagne électorale bosi bobandi zela mobali na yo acha libaya soka lobi acha libaya après campagne électorale bandi, donc vraiment donc temps oh donc yo zozo déjà, donc so mobali no acha libaya ba kolongolango na compte à temps o ndeko mona kana poto za koloba déjà, donc bobandi déjà campagne électorale. Donc na lingi na expliquer bino nanu Olive Lembe pour comprendre, donc yemo kotango koyoka émission oyo a comprendre penza ke to zuango penza na source. Olive Lembe azali na bandeko na mususu. Olive Lembe yem mama na ye akenda kobota na mundele yango bomona ke ndenga abima pembe, mais azali na bandeko na ye misusu oyo bazali na kota bo papa oyo baza pembe neti yete, mais bandeko na parce que na Afrique biso ba africain demi-sœur azala raté, demi-frère azala raté, donc ceux qui ndeko na yo ou bien boza maman mokote ou bien boza papa mokote azali ndeko na yo
azali ndeko na yo azali makila na yo déjà avant abotama azwaki ba complication moko boye ndenga abotama azwa ba complication moko boye avant to développer déjà boye ba Olive Lembe wana yango wana makamususu azali koloba bolandaka te Olive Lembe belaka malade ya Zebola boyebi malade ya Zebola wana batiaka batu rouge wana bangala oyebi ndenge basalisa donc Olive Lembe abelaka malade ya Zebola place aza wana yebi bandeko na ye sikoyo Olive Lembe ya lobike ako aider peuple congolais bomonaka babiloko na sala ostentatoire linko mimona ale azo kabola chaîne apesa mutu chaînette moko boye caméra zalaki comme par hasard azo sala caméra ozala soki ozali na institution moko bozali na ONG moko ne loko moko to monaka Mama Denise akabelaka batu bomonaka place ba filmaka ngote ba filmaka makambo Mama Denise asali omona ba acteur ba comédien na biso ba bandoki ko kufawa bazo kufawa Olive Lembe yala apesi bango biloko ko lia pesi bango masala parce que donc azo profiter na misère ya peuple congolais aya pesi bango biloko wana boyebi ke bando wita na ba société na ye wana bozali ko bosana te ke tango président de la république asali ke ba pio de kita ba poulet kita nani abandaki ko boya ba société oya Olive Lembe e bandaki ko boya ko kitisa ba prix soki azali na souci ya peuple congolais pourquoi boya abandaki ko boya ko kitisa ba prix akoya apesi bango mais Mama Denise bomo na première dame aye ako kabela yote ye aza assistant social te yaka Mama Denise sala biso bo non atali ba comédien baza ko lelaka parce que ba droit d'auteur to ba musicien ba comédien za neti penza il faut ba bongsa atali non pour aider bango a fongoli bango ba mutuelle ba carte de sécurité sociale soki ozui maladie au kei no hôpital ba soigner yo sans que au foot mbongo si s'agit peu OK na poto bo moneki comédien oyo donc comme na ngai kimi oyo akendeki na Afrique du Sud azaki malade makasi akei ba soigner ya zongi bozo mona susu Mama Denise asali po donc relève ya mboka ezali jeunesse botali mwana oyo azu ba diplôme ba 80 ba 70 ba zwili bino ba books bokei na poto bokei bozo mona donc azo sala makambo oyo ezako aider batu mais mama kufi aya alambeli bino fufu aya pesi bino mama deso pesi bino ba Thompson bozali ko sepla bomoneki kala chala mwana donc asala soki combien na carrière ne bambula ko ba yele ba soso azo sepela neti mwana muke wetu mabana wani enzale silie zabana ngai mama Olive wetu mabana wani zabi akubeneshe abunyi mama Olive wetu mama zambi wa bainana kutosa batasa kialoso mama ngai mama malamu mama Olive ngai mama ngai zambi ngai bado ni mafuta mamo tusombe kabisa mama ina sawa nakati pato jibaka zale sili pase sili mama Olive Lembe mama nangai samba peso ya mingi mama kabila zonga Zuma tolata linamba tolia kabila zonga Fachi Bomaye last level, la marque de l'été, nous allons tous être en last level. Fachi Bomaye Bomanzala Boma chômage Zongisa courant Zongisa mai Fachi Boma bango Boma foulou Fachi Bomaye, ensemble nous avons tous dit Fachi Bomaye. Donc Mama Denise makambo na sala raté Olive Lembe makambo sala kayangwana pona ko sakana na misère à peuple quoi azo profiter na misère à peuple congolais pour sakana ka batu esprit. Donc yé akabela ka batu. Bon to boité akabela ka batu. Nazo expliquer bino sikoyo famille na ye moko na kota bo papa ya kipaka na kota bo mama na kota bo papa baza ba ndeko na ye. Nazo la sabino ba photo botala déjà oyo ndeko na ye ya mobali. Mukola mariage na ye azala ko obligé ya oyo ndeko na mobali bozali komona na photo oyo. Mariage na bomoni donc wana zali ya Olive Lembe bomoni yaya na leki. Et puis mususu oyo bokomona na photo sikoyo Koko Ngoma Sita
oyo bomoi siko Koko Ngoma Sita oyo siko bozomona oyo mwana mwa siko mona Dina Sita asalaka na ambassade awa France donc balongola kutu bango parce que bakotaki na leka na bazalaki il faut balonga donc kombo na ye oyo mwasi bozomona oyo asalaka na ambassade ya France awa na ambassade ya Congo awa na France na kombo ya Dina Sita bazasu na leki na bango moko ya rasta oyo bozomona na kombo ya Niwe Ingia Sita donc aza rasta donc leki na bango otalaka ndenge ka mutu azali bozomona déjà mutu pasi donc asalela bango eloko te azali rasta Niwe Ingia Sita to oyo noir et blanc nazolakisa bino eza bandeko nene na koko donc na photo oyo bozomona ya noir et blanc bozomona donc wana ezali bandeko na ye na kota bu papa donc tango bazalaki imaginez que bandeko na ye oyo mbongo nyoso tu oyo ya yiba na mboka na biso bazata na ndako akolala te asombela bango ata ndako te lelo bafutelaka akalaki bango donc ba côté tout temps bazali na pouvoir de côté tout ba okene ba blokaki bango donc ya azali ka kota bo mama na yende azokipe kota bo papa est-ce que vraiment atoza na likambo na kota bo papa wana baza bandeko na yo ye azokoka même pas ko aider bandeko na ye oyo parce que bazali makila na ye azoko aider te bongo siko aider des peuples congolais ye moko nano bandeko na ye o na lagisi bino o na photo bozolanda na lakisa bino elanda na ba photo na tengele bilonjo bakom azo aider bango te est-ce que aro aider peuple congolais po bomona o nyoso asala wana asala po ba mona ye motema mabe timambi parce que aza muyombe azoka timambi azali muyombe kuna bayombe kuna na boma na chela kuna ya sayela binoni bino bayombe botalanga asalela bino nini kuna donc vraiment ezali pasi na maona motema o nyoso wana salaka ezali ka po na kokomi monisa ami monisa ba monene ti muto malamu mais azali muto mabe doki motema mabe ya kosala te botalaka makamba zolo botalaka makamba 18 basale eloko te bongo sikoyo azonga aya koloba ke batikala mobali na ye aya susu bapesa ye chance asala na 18 basale eloko te ba spolia donc bandako babiloke belé donc alingi bazonga babanda ko yiba lisusu basala so ba spoliation susu ndenge babanda ko sala osiko donc fachi beto zo sala tout alongola donc actif minier to zwa ngo talaka kake ba teka ba minéraux na biso na juif wana na yuda wana ba teka yango na ba faux prix bomona na tselaki bino ndenge bazo expliquer Katanga on ndenge bazo expliquer ndenge ba minimum so ezaki pour 30 ans ici là na 2 ans parce que otala miyibi donc bato abosu bazonga donc avant to connaître to marquer pause donc to sabino ba émission sika bomonaki donc Bernice Tanfiti ou azoya na histoire vrai et puis ngai moko pe bomonaki émission na ngai ya sika na rekota na ne bandité na kombo ya les immortels to tchela bino ba bande annonce ya ba émission na biso oyo ekobanda prochainement mais Bernice Tanfiti assis à Bandagé Tikelika, les immortels. Restez connectés sur Cléboa Original. À tout de suite. Bienvenue chez nous dans cléboaoriginal.com, notre chaîne à Mamba bien nulle part ailleurs. Maintenant là, tout de suite là, ils ont ma solo Sikato Bandi. Tel que vous me voyez là, moi je suis Bernice Tanfiti. Bernice Tanfiti, balobi la cadette. Yaye Moko, les grands prêtres César Ngadi. Donc moi la souka, na simalanga msoazate. Donc nous sommes là, toye na makambo ya souka. Hein, makambo eko clôturer quoi. Une histoire vraie, une émission pour vous. Balandi nyonso ya Cléboa, émission Sika yango. Histoire vraie. Hein, nulle part ailleurs qu'à na Cléboa. Vous allez découvrir des belles histoires, les histoires d'amour, les arrêts à bolingoté, à kolela, à roseka, mais nulle part ailleurs ici. Olingo yé bandé ni batona babanda. Olingo yé bandé ni président Fachi. Alinga maman Denise. Yaka. Cléboaoriginal.com. Masolo on ezande awa. Olingo yé bamambo yé barate awa. Cette émission est pour Nabino Borolanda et nous donner des suggestions, couper sa idée Nabino pour tout évoluer. Na Cléboa. Donc il y a des surprises tellement, vous avez la passion.
Mbangu te. Donc c'est ça. Bernice Tanfiti. N'oubliez surtout pas. Bernice Tanfiti. Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels. Suivez sur Cléboa Original, votre site de qualité. Avec Cléboa Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Cléboa Original. Avec Cléboa Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Une guerrière jalouse de ses succès, je parle donc de Didiogo, envoie une de ses commandos la maladie. Cette dernière la guette, le traque, lui tend embuscade sur embuscade. Didiogo déjoue les attaques perfides de la dite soldate, cette dernière profitant d'une pause bien méritée du guerrier Ngwaka, le rabat vers son chef, la guerrière. Vaincu, le guerrier Ngwaka dépose les armes aux pieds de la guerrière, jalouse et envieuse, et elle l'abat sans sommation. Il s'agit bien sûr, chers téléspectateurs, chers internautes, de la mort. Dindoyogo, le guerrier Ngwaka, s'en est allé pour un repos bien mérité le mercredi 23 août de l'an 2000, laissant sa belle voix à son fils Lola Moine. Il est passé là. Donc comment on souka tomoni Ngwaka lité Ngwaka le guerrier na souka moni maladi soke komi makasi Ngwaka akoka ki lisusu te Ngwaka aikotika biso le 23 août l'an 2000 akufaki ona to kotuna na en bas de makambo boyebi ke awa émission oyo ezali ya mawa te, ezali baartiste musicien malgré tozo lobela baartiste musicien oyo aza na biso su te, mais bazalaki bato moko banda kopesa biso bilengi na banzembo na bango yango na tokoki kozala na mawa te tina suka ya émission. Donc en bas de makambo toyokaki pour ne pas entrer donc na badétail respect aux morts, mais toyokaki ke Dindoyogo akufaki mpona makambo mwasi, akufaki mpona mwasi na basusi ya mwasi. Ah, souci ya mwasi. Oyebi te wana nzembo moko souci ya mwana. Yogo souci ya mwana te akendela souci ya mwasi. Yogo omoni Yogo aki motema malamu. Yogo akufa jeune. Yogo akufa na moins de 50 ans. C'est ça. Tozomona. Donc César yolo na obiso ke Yogo aza mutu oyo azaki na amour to ya bantu. Vina ye abanda miziki na miziki ya lemaki. Tango abandi na lemaki, alongwe na lemaki, aye kokota na miziki ya nani ya Papa Wemba. Aye basali Viva la Mujika. Viva la Mujika ale basali yango baye kolongwa. Kolongwa balongwe aye kokota su na miziki yoyo ya Langa Star. Langa Star ekufi aye kosuka na Zaiko. Ake na Zaiko ti aye kozonga ne Tumbola Ngwaka. Tumbola Ngwaka esimbi te azongi lisusu kaka na Zaiko. Olandi via Dindo esukaki na Zaiko. Okufa ya Dindo akufa na maboko ya Zaiko. Mwana na Lola aye kokota na quartier latin. Tanga koti na quartier latin nde esika ye aye kopanzana ye na kufi. Aki bien na batu. Dindo yoka zaki bien na batu. Dindo yoka akola na batu. Association na ye na batu.
Dindo Yogo azalaki donc bien na batu nyonso na kati ya quartier. Yene mzabi misanga na bango. Naza ba souvenir ebele pona ye. Pona zalaki mutu moko to fandaki na ye. Toyebaki mabe na ye toyebaki malamu na ye. Mais azalaki mutu ya kofana na kati ya batu. Moni soki lelo to perda Dindo Yogo esala neti nga ya tâche esala nga pasi mingi. Pona zalaki mwana moko na fandaki panya na kati ya ndaku. Nazolepa na ye, nazolatepa na ye, et ça l'a pas stylé. On a la difficulté de parler de Yogo, un chanteur que j'aimais beaucoup, en 2 mots. Parce que là aussi, on a une grande séance à répétition qui m'a bouffé l'énergie et commencé à parler de Yogo comme ça, peut-être dans Golobelango bien. C'était vraiment un grand chanteur que j'avais connu avant même à faire partie à Viva la Musica. Et même après Viva la Musica, il nous a tous laissé un bon souvenir. Mais seulement difficulté ezali que papa zaka papa yo mwana zaka mwana siko yo mwana koluka o défendre papa ou bien o mi défendre yo moko parce que papa a sauté. Vous en avez 2 rôles, il y a au défendre papa, il y a au défendre Yomoko. Intégration n'a rien à vivre à la musique, il a ramené beaucoup de choses quoi. Vous en enrhumé, moi bien zaté. Prochaine fois on va la ville. Merci la concept Yassika, mais Morozonga prochainement pour nous allons poser plutôt solo là c'est longtemps. Azalaga vraiment exemplaire, Azalaga bien gentil. En tout cas, moto Akobo a bien fait à Vianazate. À l'époque, tant que je suis à la banque, on est basé sur la musique, il faut dire la vérité, à l'époque à Zaïko. Si peu Wenge au Salama, Ezobeta, bon, à Mbappé, na ba collègue à l'époque. De l'EP, moi, on n'est pas à Zoyemba. En tout cas, on a félicité Kaye, donc on a félicité Mingi. Mais l'autre Azati, bah, Evre na Ezali. Assez à la famille na Eba, qui est basara na grand chanteur, grand artiste. On le ba Evre Nezatu Lelo et Mbamaka. Mongongo naïe en tout cas tilelo na mutakoka ko yemba lokola zata par mwana naïe mais to sala ba modèle to yebaka ki o ya kufa atika biso Dindo Yogo azaka grand chanteur faut vraiment moko to yeba ko pesa ye ba hommage na moment mo boye tant côté moko to vandi pe na bar bi tshilanga nzemba Dindo Yogo ba moko to boyite faut to yeba ba valeur ba artiste c'est très important. On a vraiment et na libanda hotel mais na koy koza ko baté parce que na yebi bien fait avion elle a d'abord gentil elle a trop bien en tout cas muto a problème na ye le batang mususu kaka ndem ba provocateur bazalaka mais parmi les artistes ça arrive na polémique o ko finga na yoka yango rien en tout cas je crois oyanga yangwana merci beaucoup. Binomo Boitolanda, donc vraiment prochainement, les immortels, donc n'angai vraiment na banda na Papa Wemba, donc na banda na ye, mais to banda qui cause la mer Amazon ya on a Paris pour tout ça la pona epsa bino les immortels les apenza qui na kata plateau na za na membre famille moi si ou bien mon bali. Donc na ou bien mutaye bakié donc na préparé que Papa Wemba pendant na banda Papa Wemba mer Amazon il fallait za na kati ya plateau na zu ya zaza. Donc na juna bateau mususu ba yebi et puis tout ça la témoignage émission moko donc ils la penza il a ko préparer à makasi mais net mère Amazon azoyate na préféré équiper Nathalie donc na makilaka à vivre la musique to zo ki King Kester MNE na rosala King Kester MNE net pas anniversaire il y a liwana ye le kaki awa donc to banda na King Kester MNE ya le temps to zila mère Amazon donc bozala déjà ya ko sepela na kanisi botali bestre to sala ki ya hommage ya Dindo Yogo bomoni ba témoignage ya Papa Wemba ya Werason na émission na Katia émission na Zalaki na amba de Makambo donc j'en profite vraiment na féliciter parce qu'à chaque fois na sala émission hommage à Dindo Yogo parce que na sala on a radio na sala on peut version à télévision tant au bandagi site donc ayaka toujours en bas de Makambo donc vraiment merci à trop donc émission on a vraiment bozala déjà et kokota bakalate donc tout zongi si j'ai nabiso ya siko bomoni Olive Lembalobi donc ba pesa kanambe chance donc vraiment ya azali jeune azali na force
azali vraiment muto à stabiliser mboka na biso donc na yebité donc azo baza jeune donc na yebité ceux qui Félix Antoine Tshisekedi à Kokobar pour naye donc à stabiliser mboka na biso au sala donc na 18 ans sala ki angoté donc siko bazong c'est donc Olive Lemba manqué peuple congolais a manqué peuple congolais donc à sakani esprit à peuple congolais donc à moni peuple congolais bazoba donc il y a kanisi ndenge zalaki kala donc peuple congolais azaka ndenge na peuple congolais avec Félix Antoine Tshisekedi à Alamuki donc tokotia kalate masolo bomona bino moko masolo oyo to rafraîchir bino mémoire donc Olive Lembe azobosanaki et salamate na monde entier et salamate na monde entier donc muto akufi boyebi corps papa na biso de heureuse mémoire Etienne Tshisekedi papa na biso à démocratie et sala na morgue na Belgique et sala 850 jours donc plus de 2 ans na morgue kuna na piyo donc bazo compliqué donc muto kufi avant kufa déjà donc bobando tche mal à l'aise et bembezo bang sati suko papa Etienne Tshisekedi azalaki donc résidence surveillée na limité boyebi yango donc il y a bosani yango lelo donc à Bossani, Armatungulu, Chebeya. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Chebeya et Bazana et bien l'ancien président, je cite le nom parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens présidents. Il y a Kassavoubou, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Mobutu, mais je cite très bien, c'est Joseph Kabila Kabange. Le président, je demande signe et je persiste. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Chebeya et Bazana et bien l'ancien président, je cite le nom parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens présidents. Il y a Kassavoubou, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Mobutu, mais je cite très bien, c'est Joseph Kabila. Roxy Mukendi, Thérèse, Lik Kouloula. Donc pour ne citer que cela, bayebi que Koufa Likolo ya mobali na ye. Kufa likolo ya mobali na ye ya bosani yango siko azo senga susuke bazonga lisusu mobali na ya zonga po abanda lisusu ko boma batu. Pourquoi yo Olive Lembe ozali mwasa malamu? Pourquoi okenda ko assister te famille ya Chebeya, famille ya Armatungulu, veuve ya Roxy Mukendi na mwana ne atika muke wana? Pourquoi okenda te parce que yo kenda ka ko lamba fufu? Pourquoi okenda ko assister bango te parce que yo zali motema malamu? Pourquoi Salangote Yozali, moi si à Malamu? Donc, Olive Lembe a insulté le peuple congolais. Donc, Oya Kolobake, Bobapé, sa mobile nos chances, mobile nos agènes, mobile nayo, ce qui a promettre à réaliser. Donc, Bapé ses chances à Zonga na affaire, à Zonga na affaire. Donc, le peuple congolais a Zoba Penza ou bien donc, Olive Lembe a insulté le peuple congolais. Donc, vraiment, Ezali, pas sinama wana motema donc sikoto la sabino parce que to rafraîchir bino mémoire botala ba acte yo ya mabe ko bomba batuna ba kamba banzala na makambo esalama to zeli bino ba vidéo pour rafraîchir bino mémoire na bato bazaneti ko bunga donc oyo bazo kanisa que makambo le msusu peuple congolais za na mémoire moko courte toujours tiela bino ba image botala bino moko mabe oyo mobali ya Olive Lembe azo senga ka zonga na ba faire oya sala peuple congolais. Topo sanité. Papa zana kimia, papa zana kimia. Antiki certain c'est ozongo te. Tala ba dollar ba franc congolais ndenge ezokota. Bati boke tambola na mbongo na kati ya sac ya coffre boy. Bomona ba sac nyonso wana. Tala yango wana. Yango wana kotisi.
moko bo moni bato basala biso pasi oyo bo moni oyo botala makambo e bando sala masiko penze kuma marche soke salami bato bazali ko banga ba policier te bazali ko solana ba policier penza bazo garantir sécurité bato kala marche ezaki synonyme ya bato bazo kufa botala ko simuke ndenga kufa botala ndengi ma Thérèse akufa donc synonyme siko comment penza marche ozo na policier net na poto bazo tambola na bato bazo sala marche donc eloko moko te. Mais Olive Lemba Olobakeba zonga lisusu na kata pouvoir na lagisi bino ba ndeko na ye nyoso tu wana na côté ya bo papa parce que aki para bango te ya zo kipe na ba ndeko na yete parce que ba demi frère ba demi sœur pa na biso ba tout monde ezalaka te et puis na bosana susu na ba ndeko na ye mususu bazali chimba na nzuzi ba mapasa bazali ba chargeur bato bazaka na parking bazo charger ba taxi na matadi bana matadi ba yebi chimba na nzuzi ba mapasa bazali ba chargeur na matadi bazo charger ba taxi do bazaya ta ne sika kolala te ye mbongo tu ayiba asombela ta bandeko na yata lupangu ta ta nini te bongo ya lobike bandeko ne moko propre azoko aider bango te a aider des peuples congolais donc vraiment peuple congolais bolamuka bokeba na piège na ndimité vraiment o azali congolais a solo akoyi kokoya na piège na bango bato bakokote la bango bazali bato babandai ko profiter na bango. Bon, mon attendant, on a épsi bino sous de temps, bazo qui ça va pris, il y a ba dara alimentaire, temps bazo qui ça va biloko ekita. Nana bandoko boya ke biloko ekita. C'est que ba société no ekangama wana bando futa ba taxe te. Ba société ezalaki ke soki likambo ala ki azu biloko kuna ayeko tikele la bino bomo neti akabeli bino oke biloko na bino moko. Bon, mon ki domaine présentiel ya selo mobuta tika ki ekangama wana. Mobile nazaki 18 ezonga fatia yebo azongi si domaine présentiel ya sel ezongi na ba français ezongi ba français bazo salango et puis epanzani na Congo mobimba po na ko silsaka kanzala est-ce que yé asala yango asala yango te donc bozo mona mutu mobimba vraiment lelo azali ko se permettre à l'obake bo pesa mobile nanga confiance aza jeune yé mutaza vraiment que aza na force yé mutu vraiment ko stabiliser mboka na 18 ans stabiliser ki mboka te siko penza imaginer que bato ndenge ba kanga bango penza ba trunyo surtout akoyiba e kangama bato bazongisa bango na nini mais nzambe na ngai boko mona ki fako penza nanu bo mona te et puis Batumususu, bakansate que donc na habité ce que livre na Batumusu bakansane de Félix Antoine Tshisekedi ayuma Félix Antoine Tshisekedi azo bunda po azongisa mboka na biso na nzela azo sala ba boulot ko pesa na deuxième ligne bio bakanisa na 2023 quoi boko lela na munoko mboka boko lela teke na ndenge o ya tricherie mais boko lela na ndenge ya démocratie boko mama démocratie pas donc parce que boko liama Félix Antoine Tshisekedi na 2023 ko leka boye barango bo tchabo quand ça te Félix Antoine Tshisekedi la yuma azo sa la bino boulot poati que la bino ako le Canada 2023 donc bo tchango déjà na mutu na bino bo boula soki ba 2028 soki ba 2033 wana donc 2023 Félix Antoine Tshisekedi ako leka donc to marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso Kodia Simon boye biango donc vraiment ils écoutent ma solo ya koloba souté et puis c'est Pela TV décodeur o ya banamboka donc to koloba kutu belete et puis Wami service fret Wami service ya Mireille Wankake, donc Fred O, Penzakoye, au Vandina au calme, et puis Tobo Santé, salon de coiffure, Elbito coiffure, na Saint-Denis. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. C'est Pela TV ezali décodeur ya banamboka. C'est Pela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. C'est Pela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango.
parce que ba décodeur au biso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu au collection ka na poche na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bien congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bien donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bien congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bien donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo tuna ngai nini agence wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa bokozwa yango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bocontacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie na disposition ya ba diaspora nyonso pour que bokomisaka bakoli na bino mituka na bandeko oyo baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon Maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe wami service et pas Mireille Wakanke wami service frappe na le frappe na retour.
Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Fachi Boumaye, Fachi Boumaye. Last level, la marque de l'été, nous allons tous être en last level. Fachi Boumaye, Fachi Boumaye, Boumanzala, Bouma chômage, Zongisa Koura, Zongisa Maï, Fachi, Bouma Bango, Bouma Foulou, Fachi, Fachi Boumaye. Ensemble, nous avons tous dit Fachi Boumaye, Fachi Boumaye. Bon, oui, tu colanda bino mon partenaire nabiso, donc vraiment merci na confiance au bapé sarabiso et puis bino vraiment bo tchapé bango maboko parce que boyebi ki ndeki président de la République alobaki congolais nyo ce fois comme un millionnaire congolais nyo ce soit kasali eloko vraiment bande copé bo tcha bango maboko donc po na ko lobakaka que congolais il faut ko tcha maboko tozali ko lagisa bino vraiment. Oyo azali mwana na biso moko azali mwana na biso azali mwana ya le grand écrivain Jean-Luc Chimbalanga donc na kombo ya Yoni Chimbalanga oyo vraiment azali vraiment ko mata likola za star munene sikoyo azo beta musique oyo vraiment que ya bakoto yo donc vraiment Yoni Chimbalanga bozali komona moyen to tia son exact parce que ba droit d'auteur yo ça la biso susu mbeba bozomona Yoni Chimbalanga oyo azali koleka na clip na ye oyo ezali déjà na kati ya YouTube so bokoti Yoni Chimbalanga bomona nzembo kitoko o vraiment tozali ko recommander bino nyoso tout bokende ko s'abonner kuna boyo ka nzembo kitoko na kombo ya Motems love me nakansi motema wana donc ya kotsa on ndenga kli Motems love me bo beti bo koti donc bo chipenza donc maboko na mwana na biso donc Yoni Chimbalanga oyo vraiment na mikolo ya bakotanga kombo na partout dans le monde donc Yoni Chimbalanga donc vraiment nzamba batela yo apesa onyo surtout okende vraiment au défendre ndengo zali ko défendre musique na biso ya Congo donc merci vraiment na batu oyo nyoso tout ba ko s'abonner et puis vraiment bo s'abonner pour bo tchaye poa parce qu'azali vraiment mwana oyo azali pena na talent bozali komona bino moko donc na nzembo na ye Motems love me donc vraiment Yoni Chimbalanga toyebi ke okokene vraiment musika. Tokomi presque à la fin ya émission na biso alelo donc tokoki jamais ko faire passer makambo ezali makambo ezo pesa batu méchant donc Olivier Lemba sakani na ba congolais asakani esprit ya ba congolais azomona ba congolais bazoba basala 18 ans na mobile ne parce que ye azali kutu wana akoyi vraiment ko pesa mobile na etoli donc et puis tozaka ba méchant ye mutapesa kanambe donc kanamba zaki sando ka ye ale abali ya zaki congolaise mbala mo kanamba benda ye donc soki ndengo na te mbele kanamba za kutu na docteur donc na ba méchant na tozalaka nango azoya penza 18 ans et les cas donc bon pesa susu mobile nanga azali jeune ye mutako stabiliser mboka donc soka pesi promesse et simbaka donc vraiment vous en a sonité Olivier Lembe yo za na sonité nazob sabino ye azoloba ako aider ba congolais nazob sabino bandeko na ye ba propre bandeko na ye ba mapasa ntimba na nzuzi bazali ba chargeur ya ba voiture na matadi kuna donc na ba parking ba voiture donc bazali wana pourquoi aïda bangote et puis boyeba na répéter bino donc abela ka maladie ya zebola abela ka maladie ya zebola donc soki comme ba période wana ya on monique abimaka lo ba n'importe quoi donc abela ka maladie ya zebola za wana donc Olivier Lembe muyombe ba yombe kuna ye Olivier Lembe sala bino nini botela bandeko ne Kokongo Masita botala yana leki bozomona mukula mariage na ya zali ko bija ya na botala ndenge bazali wana donc ye na kota bo papa nde vraiment ye akipara bango te na kota bo mama
donc maman na botana mundele donc ye yango na bimande ngona na mena kota bu papa atia bango bakal biso ba demi frère bazala raté ba demi sœur bazala raté donc ye alingi a aider donc ba congolais bongo ba déconner mo ba propre déconner na mbongo bazali nango donc même pas le pangu asombela bango cerne mususu dinasita oya salaka na ambassade à France awawa na ambassade à Congo na France dinasita obozomona na photo niwe ngiasita oyo lekine mususu azali rasta bozomona vandi wana ba mastane donc rasta bozomona ka muto okemba donc première dame ya kala azalaki azokipaka bango atate akipaka bango te puis na photo oyo noir et blanc bozali komona oyo nene na koko na photo à noir et blanc oyo donc et puis bande kone na website bino donc ba chargeur ba na matadi tout ba yebi bango donc ntimba na nzuzi ba chargeur ba taxi na matadi pourquoi edar bango te pourquoi edar bango te aroya lelo alobakeo donc 18 ans to sali bo pesa sou mobile donc li boma ou bien nini donc na ebite oyo penza akondima makamba bo azalite oyo akokondima makamba bo azalite penza azali congolais a solo akoki kondima makamba bo ete donc nakasi bino moko bolandi oyo eza penza première partie deuxième partie ezali o penza to fongola sou ba bansolo ne mususu parce que donc Olivier Lemba ko manquer peuple congolais boite Olivier Lemba ko manquer peuple congolais boite donc amoni peuple congolais aza zoba donc ba ya donc ba na ya dans les neya ba comment donc ba milliardaire ya bamboka na biso ba zonga suma solo ba koma so sala ba masolo na bango ba bando sala ka donc eko simbakate donc yango lelo penza to lobi ke Olivier Lemba eza première partie la première partie épisode à liboso toza un épisode à mususu tokoya ko réverser sous penza ba to ba comprendre qui est Olivier Lembe donc vraiment to komi na suka émission na biso ya lelo boyebika question to komi na suka émission na biso to jamais to koki ko bossa na base mais avant to banda base to zali ko pesa bon et joyeux anniversaire na Babi Kisinga azali administrateur ya groupe na biso à WhatsApp les amis de César Ngadi donc Babi Kisinga na tena ki na ça là vraiment un petit mot à nakati émission Babi Kisinga donc Oumela petit nanga donc merci nanyo soto salara et puis bon et joyeux anniversaire. OK ce qu'on nakati ya Londres pour nous ça l'honorable Jean Moutala merci nanyo soto salara pour na 5 minutes avec César Ngadi tout toujours nakati à Londres pour nous ça José Kano Akikakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule, merci Nanyo Sotou, Bossal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati à Londres pour na repesa Mbote na Jano Matundu, merci Nanyo Sotou, Bossal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati à Londres, Maria la beauté naturelle, merci Nanyo Sotou, Bossal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Poutou de Yalola, Ayaki Awa, Nakatia Plateau, Bomone qui est na live, Poutou de Yalola, Ayeko surprendre Biso, Nakatia Plateau, Nakatia Paris, Poutou de Yalola. Merci, Nanyo Sotou, au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi li susu, Nakatia Londres, pour nous repérer ça. Amidou Mustafa, merci beaucoup. Naba geste au sala, naba live pour Batumusu Bakansi, pour nous aider, il faut payer ça $10,000 ou bien $1,000. Donc à chaque émission, Amidou Mustafa, zo paye ça biso ba live. Alors, puis, ça 20 livres, donc vraiment, ils allaient aider. Merci, na geste wana ozosala Amidou Moustapha nakati à Londres. Tozongi awa nakati à Paris pour nous repérer ça Papi Ololo awa nakati à Montreuil na région parisienne Papi Ololo. Merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tozongi suba administrateur pour nous repérer ça donc Chai Mukenge Chai wabalengela mon voisin merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na katia Paris pour na repérer ça Alain Delo petit frère propre Alain Delo merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na katia Benin pour na repérer ça Jijimbele petit nanga Saolo Jijimbele merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosukisa awa na kati ya Saint-Denis po na kopesa mbote na Fali Lukisa merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tolingai ko bossa na metoko bossa na jamais donc Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tokobosa na te na kati ya Suède pour na kopesa mbote Igwe chef béton merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosukisa na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo les King. Donc
Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuju Penadikos. Fachi Bomaye, Fachi Bomaye. Last level, la marque de l'été, nous allons tous être en last level. Fachi Bomaye, Fachi Bomaye, Bomanzala, Boma chômage, Zongisa courant, Zongisa maï, Fachi Boma bango, Boma foulou, Fachi Bomaye. Ensemble, nous avons tous dit Fachi Bomaye, Fachi Bomaye. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yuo aux amona maïnanga c'est vrai to tangaka na yo du ventre. Clébo